Les spectateurs, chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a place nini na mboka oyo zali mpona kolanda biso. Ngai ndeko Jano Manda, mopanzi sango ya émission Sango Malamu, na ndenge tosilaki koyebisa bino na mbaleleki ke tokozalaka koyebisaka bino na basango nyonso oyo tobana kozwa mpona bino. Kasi lelo na ye lisusu lelo awa mpona koyebisa na bino te toza na sango ya mawa. Sango ya mawa ezwi biso na mboka oyo tovandi ya Hagen. Tosili koperdre mama oyo babengi na kombo mama Ngindu Thérèse. Mama Ngindu Thérèse azaki mama moko, mama motema monene, mama boboto. Azaki na bana nyonso bandeko nyonso, donc kosangisa donc sango wana dimanche que mama Ngindu asili kotika biso. Ya on appelle tosilaki kobengana tosili kosalia programme nyonso mokolo ya lelo samedi oyo tosilaki kotala corps awa na chapelle ya Remberg Chasse pe dimanche lobi tokotala susu corps na 14h ti na 16h30. Mais mokolo ya mardi nde tokoya kokunda mama na cimetière oyo ezali na biso yawa na Hagen na Rembergstad toujours. Donc tokotala ndenge nasili koyebisa bino totali corps mokolo ya poso dimanche tokotala susu corps mardi nde tokoya kokunda mama na cimetière ya Rembergstrasse. Mbote mama? Mbote papa. Tomoni yo lelo awa alors tolingi ose président liboso. Ngai kobola ngai Jeanne. Témoignage nini oyo yo osanango par rapport na mama? Ba témoignage ezebele. Ya malamu na soko koza pe na oyo yo bonike ya mabe kaka eza témoignage. Tena kolo ba mabe te po tango nyonso nga na fandi na ye na moni ele mukwa mabe ezate. Ti mukolo nzamba kokisi mukano na ye. Donc makambo ezaleka ya malamu yango na kokolo. Bongo sikoyo pona programme enterrement bani tout ça eza siko ndenge nini? Toye anesika oyo po total accord. Ndenge ba pesa so programme 14h ti 14h30 16h. Lobi so dimanche tokoya. Mardi nde tokozongisa nzoto na ye na mabele. En tout cas ozali par rapport na mama ozali nani? Nazali moko ya basi ya mwana na ye. Ya bana na ye donc moko ya mwana na ye nde nga mwasi na ye. Azali kovana bana malamu koseka en tout cas seka na mutu nyonso. Na banze ba nyonso ba pe na témoignage oyo akoseka na ye ya ko sepela surtout na esiko bana na nzambe basangani koyembela nzambe ndalingaki mingi. Bongo koyoka yo ke mama oyo ati kotika biso pona yo oboye esalaki yo mingi mingi. Pona ngai esalaki ngai pasi mingi komona ke moto bozalaki na ye d'abord et mbala moko babengi bino babike mama za susu te na nzoto esali pasi mais kati na kozala mokristo na yoki mawa vraiment mingi te pona yebiki azali moko alingaki nzambe mingi pe azali kosalela nzambe na ba façon oyo nzambe asalelaki engolu ya koyeba koyembela ye ya koyeba kobinela ye ya koyeba koluwa ye pe ya koyeba kopesaka bato conseil toujours na nzela liloba na nzambe. Merci mama nzamba pambola yo. Ngai nabengami na kombo ya mama Ntimba, mama Bona mwasi ya papa Adolphe Matala. Tufandi na Hagen. Donc OK, par rapport na mama yo ozali nani na ye? Antuka ngai nazali mingi na kati ya famille ya mama. Nazaka donc tuku moko na kati ya famille wana. Donc en plus nazali
mwana na ye koko do toloba puis mwana ngana za lipasa donc na maman en tout cas ezali famille munene ba relation ebele eza na kati apa ande tofandi na kati ya ville ya Agen ba relation ezali mingi na kati donc nazaka moko na kati ya ibota wana. Bongo témoignage nini oyo ya malamu oyo ozo garder tikali nango malgré mama tiki biso. En tout cas, les témoignages sont belés, mais on peut se faire un bouquet pour manier comme si vous alliez voir le temps. Donc, maman a dit que moi, il y a beaucoup. Donc, il y a des choses qui sont net. Mouta moro net. Asala qui très gentil, asala qui cool. Et puis maman, il y a mutu nyonso. Nanzela Olexa mututé. Donc, zandu to soko tanzela mona mama, soki to koti to bini, et voir même école les alia na simanangai. Donc, bana nyonso maman moni akabula bana te. Na mama kamupia manene ko zanga te. Et le roi bossé en wana maman la qui se doit toloba bolingo otoko tika la peine ngo bongo mokolo yo après que maman tiki biso oko yebse c'est ça qui on ndenge yambela ki likambo ngo papa ezala ki choc tinde to ba beza choc pour to telemika mais eza choc pour vendredi to kutana ye donc avant vendredi samedi to zaki na fête munene fête mususu mwana bala ki ngana zaki na ni France mi ambi balé to zaki na mama donc choc image wani tika lingai tana zo tala mama nga olata biso to lati nazo yebisa mama nga bi mama ikendo sana défilé nga mwana ona za idole na nga nga sape yi mama zaki don tolo babu eskize nga saper donc mama ya ba saper nga aiba ko lata et mais la fête moi je sentis que maman vraiment zaki madame qui très à l'aise azuli putana ya tie mulai tozo bani to bien obimete mama olangi azo la kitodi mama wana lata kita image na to sekaki na mingi sans to bimi to kabwani ba le vendredi on to kutana mama na sac na ya tie na loboko nazo tumbule donc image wana etika nanga libela nazo kwa autre kolega place wana te sona lekido sanga bien. OK, merci maman, nous avons pambola yo. Donc en tout cas tous les mamans na ndenge ya calme maman za yota boboto donc nous sommes na ye ekende place ekendra mais nzamba ya mbango na maboko ya kofungama. Merci maman, ciao. Si ciao. Musicien ba kufa kateo sokili wa baki kote ya e neida usa kufa kite aidina bala kufa kiteo ndebate iba kufa kate bandeko oh di wa e eyebi elakate eyebi konseyete o eyebi se mabe sepela mais ceux qui ont chômage à zana bomo na yote ezali se pamba parce que le salaire du péché c'est la mort. Oh ne konangai kanisa ba oyo nyoso ba kufa e oleki bango na mbongo te oleki bango na kodata te o oleki bango na mbongo te oleki bango na koyemba te o ezali sema wana tata sabe o aya
lisolo ye nani akoyoka ye riche aloba bakobeta maboko ye ata lobi lokuta bakondima ye wete mbongo edebi ya mitema barwa yesu